solo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molilinga ikona yepateo ya banzela nanga pelibota nanga angongai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu. Après liwa ya Papa Wemba makambo lobabi ebele sikoyo tolingi toyeba yo zali personne de confiance donc ozalaki na ba médecin na ye tango azwaki maladie awa. Est-ce que Papa Wemba ndenga zongaki wana azalaki bien portant ou bien azalaki na maladie mususu oyo ebombamaki oyo elobamaki epa batute totindi yo te ke o révéler secret médical, mais est-ce que Papa Wemba azalaki en bonne santé oyo akoki kozonga na en Afrique? Merci Ndeko César Gadi. C'est dommage puisque eza émission n'a aucune émission souka ya Papa Wemba. C'est ça la dernière prescription médicale ya Papa Wemba. Alors ça date du 5 février 2016. Shongo Wemba Dio hôpital Grégoire André Grégoire. Et le biboy. Papa Wemba sali 10 jours en hôpital. Malaria esili. Sciatique douleur azaki nango esili. Ba pesier o ba bengaka traitement d'entretien. Bantalgique, ba doliprane, ba nini que si douleur, ba calmant, homélie 2 tout ça. C'est fini. Docteur a pesier rendez-vous le but pour la contrôle tout mon nanana dernière semaine et mois à mars. C'est moi qui l'accompagnais. J'ai accompagné Papa Wemba chez l'orthopédiste, le professeur à Avicenne. Et je me rappelle, Nazana moi anecdote mogo boyepo, tu vends 2 heures dans la salle d'attente, tous là, chirurgien ya, bah ici nous avons chirurgien comme on a venu sur côté po, accident mogo et les gars qui a voie publique, chirurgien coopéré, tu vends n'a pas mal 2 heures. Mais moni médecin, chirurgien, atali, comment ça là DVD, on moni sur ça IRM tout scanner, bah ça DVD. Docteur a eu DVD à Tchénanini, a talé à lui, mais inflammation est fondre. Donc c'est dû au repos. Depuis le mois de janvier, le mois de mars, au repos. Jean-Paul, avant de commencer à Bazoka, tu as confirmé que Papa Wemba est une personne de confiance, que Papa Wemba est malade, mais Papa Wemba est repos. Atika musique pour un certain temps, donc APEMA. Mais Papa Wemba a respecté quitter médecin denga yepsaki. Est-ce que yo ko confirmer ce repos en gon dengue César Ngati azolo basuki na kokiko kota muke na mozindo donc sur tous les plans, c'est-à-dire abomoto kopema penda ko bosana ba makamususu. Na kansi ba comprendre ilunga mona buta lingolo. Oui, merci. Par bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est bon. Au cookie qu'on reprend l'activité. Ce que je dis là, il n'y a jamais eu ni au Balbaka contre avis médical que Papa Wemba a boyi conseil à médecin. Jamais. Il n'y a aucune télévision, bateau toujours quand ça bateau baza fiable. Bazolo ba makamba vraiment ba énormité. La bêtise que Papa Wemba est resté 1 semaine dans le coma et Papa Wemba avait l'interdiction de 6 mois à ça la concertée. Jean-Paul Kaoudi, au lobby Toyoki qui donc Azaki bien. Azaki Makambute qui Tozoka qui fallait paiement atika musique donc pour nayo toujours préciser bien vous allez personne de confiance au yeba qui carnet de santé il y a Papa Wemba mais comment Okuiko expliquer
muto azali na ba signe cardiaque te akweya sur scène ti lelo atika biso. Explication ezani. Oyebi polele eza pasi. Eza pasi omonika biso toza ba croyant, toi ba chrétien. Quand on est balobaka, nzambe muto apesaka, arrivé là-bas, il n'y avait pas de chambre d'isolement, on l'a mis en réanimation. C'est ainsi que Papa Wemba s'est retrouvé 3 jours en réanimation. En réanimation, mais donc au babin en réanimation générale quoi. Et ça était que cardiaque Tony, mais réanimation. Il était na coma nenge et panzanaki. Justement. Il y a un des eza pas si mingi bande ko ngai po so inazoka bongo ata entourage à Papa Wemba, ça fait mal. Papa Wemba n'a jamais été dans le coma. Ça, vraiment, je tiens à le préciser. Papa Wemba n'a jamais été dans le coma pendant son dernier séjour, au mois de janvier. Papa Wemba a été transféré de l'hôpital Avicenne de Bobigny jusqu'à André Grégoire. Papa Wemba a une interdiction, il y a se produit une scène, c'est faux. Mais c'est quoi les cantines na scène babili les ola qui samawana comportement ya scène na micro akweya physiquement selon bino na miso na bino ya batu ya spécialiste ya santé ayemba ki mingite potoloba et à un moment donné à s'épuisaki hein bon et le quoi micro balobi toloba yango polele balobi poison na micro est-ce que moyen côté micro botier et loko moko ekoboma mutu kaka ye moko batu zanzinga te. Mais oyebi polele no bolobi biso tout ozo mituna yeba qu'est-ce que c'est o balobaka hypothèse questionnement na tongo staff et salami staff ezali transmission par exemple na tongo entre équipe ezaki na butu na équipe ye na tongo koza musala na staff wana soki esili ngai nde bakoyebisa ndenge ni Papa Wemba alalaki ndenge ni évolution ezali et puis ngai nde nakomema nouvelle et pas la famille. C'est ça la personne de confiance. N'a pas examen, avant base de décision, avant médecin de décision. Donc, n'a pas consultation. Nazali habilité, Nazala toujours n'a Papa Wemba. C'est ça la confiance. Mais ngana sonama, oyebi ngai elo kesalinga bon, et ça n'inga pas si mais makam nazo sala lelo, Mama Rosa, Mama Nabisa Amazon aye bien. Pour mutali boso a bengera comme na Abidjan zanga. A benginga poser la question mon na kolela. Abi Papa Jamba. Oui, bisanga que tous autres contrôler comme malaria na papa. Donc papa zaki malade une chose au bon melangai. Et ça n'a pas si mingé habité maman. Papa zaki maladité. Papa zaki maladité. Papa était bien portant comme il a toujours été. Azaki bien portant. À partir de Kinshasa, le monsieur m'appelait pour prendre rendez-vous. A changer lunettes Mikolo. Donc il n'est pas ophtalmo. A changer lunettes à non vision ne kitimuke bakisabwe. Ache. Donc, azaki mutumoko nazo ibsabino encore, je me répète, ndenga linga ekolata, ndenga linga ki centenaire. Et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour l'émission Vérité Polele sans tricage. Aujourd'hui, je ne serai pas seul à vous la présenter, je serai avec mon confrère Ilunga Mwana Bute wa Mutombo. Oyo ezali exemple munene na balek na biso, donc lelo tozana plateau ya RD Congo Info, cela n'empêche qu'on fasse appel à Ilunga Mwana Bute wa icône quand même de la presse congolaise. Je pense que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ilunga Mwana Bute. Bonjour. Bonjour, merci mingi na honneur sali na RTNC na eza lokola coopération moko boye et bandi biso média traditionnel to comme na époque ya internet ba web télévision et loko sali à ma connaissance eza liboso na kolinga que exemple wana balanda yango. J'en profite pour saluer Mami, il est là pour évidemment son émission en disant que nous sommes ce soir grâce à César Ngadi, tout le monde est d'accord, chez quelqu'un qui était proche de Papa Wemba. Il est d'ailleurs appelé la personne proche, la personne de confiance. La personne de confiance. Voilà un terme auquel vous allez vous habituer car
dans notre microcosme médical ordinaire chez nous, par exemple en République démocratique du Congo, on parlerait plutôt de médecin de famille. Ici aussi, mais ça a changé. Ici, comment, pourquoi, c'est la question que nous poserons à Jean-Paul Djamba. Nous sommes chez lui, Toye, et pas Inae Nandaku. Tango Tobengi, la personne de confiance. Il y a Papa Wemba Oyo Tozali Kolela, Oyo Nzoto na ekutu nanu bakundi angote po toza denge Tozali Kotinda émission Oyo pona dimanche et pas mami il est là. Et bien la résidence, il y a Mutu Oyo Nandenge à Lingala Nabisoba Mukonfia, il y a Papa Wemba en termes de santé et de famille aussi, Azala qui proche. Yé Ayebaki Kondo Papa Wemba Nandenge Oyo Nyon Swetali santé dans Epo Balobi Ebele. Na maimauti koleka. Alors avec César Ngadi na isika oyo tozali place Jean-Paul Djamba avandi ezali kiti epa ikani mingi soki Papa Wemba ekumanya ye na ndako oyo azalaki kovenda obele ndenge Jean-Paul na moni akomi ndenge avandi wana c'était un peu elengio ezalaki ya Papa Wemba awa eza bongote hein César est-ce que na kosi exagéré pété exagéré te na gansi ba omona na belili to zana be extrêmement bazola sake Papa Wemba avandi na kiti oyo Jean-Paul Djamba Kaoudi avandi. Je pense que après émission oyo toutes les zones d'ombre oyo ezali tout autour ya liwa ya Papa Wemba vis-à-vis ya santé na ye ekolongwa parce que tozana homme de confiance oyo Papa Wemba pese ki confiance nyoso tout à 100% na makambo ya santé na ye oyo accompagner ki Papa Wemba tango yaki awa na hospitalisation na ye crise ya liboso et puis atangaki ba makamyo sous carnet ya santé à n'importe qui te po Djamba Jean-Paul Djamba Kaoudi azali cadre de santé, cadre supérieur de santé. À Kondimbo la biso ango exactement musala wana eza ndenge nini. Alors nakanisi motuna oyo na pese pa na po o glisser ango na epa ya Jean-Paul kuna ezali nde ayebisa biso d'abord musala na ye na domaine médical ezali nini. Ok, donc topesa maloba epai à Jean-Paul Djamba Kaoudi, donc tozali awa nanda kuna ye tolobi bien sûr bokomona pe mwasi na ye madame Djamba zali awa na ndeko ya Papa Wemba Kalijogo pe azali awa bako participer na kati ya émission oyo tozo confirmer bino ke Kalijogo aloba nanu te na ba télévision aloba nanu te, c'est la première fois andimi aloba na kati ya émission oyo pour dire que avec RD Congo Info tout le monde est d'accord. Bengaye exactement fils adoptif ya Ekumani Kalijogo. Adoptif, ba adoptaye na Wemba. Alors, Motuna et pas ya Jean-Paul. Jean-Paul Batunio surtout Bazolanda, on a RD Congo Info, donc on s'est présenté na nous et puis tous en amituna et belé à Kotuna. Mbote Bandeko, Mbote César Ngadi, Mbote Inouama Nabouté. Bon, na sepeli na loba na mi présenté nan. Donc comme on a ngane bolobi Jean-Paul Djamba. Bon, nazana poto bambula mo ebele. Donc na salaka musala na ba hôpitaux. Donc na ba hôpitaux naza cadre à santé. Cadre à santé azanani, aza équivalent à administrateur de hôpital. C'est-à-dire que nazana charge ya ba infirmier, ba aide-soignant, ba kiné et puis bah paramédicaux donc bazo salani ba ergothérapeute bon to kota na détail mais naza muta domaine ya santé donc présentation à moi na yo na Papa Wemba boyebanaki ndenge nini bon ngana Papa Wemba toyebanaki ndenge nini ngana Papa Wemba toyebani ezali solo mulai akala bana tozaki bana mike tozaki ba fanatique ya Papa Wemba biso na ba César oyo donc to banda penza kala po to abana mike na première CO déjà to beta pour na Papa Wemba to sota ba mur na moto po ngana za mwana bandal to sota ba mur na moto po na kutala concert à Papa Wemba ti to zokola papa ibaka biso to ekokutana ke to komi na poto to komi na ba responsabilité na poto mais qui fanatique ezo continuer kaka donc ti jour mususu to kutana papa to sololi bon kaka ndenge oyibe ya makama nzambe ya alobi me yo sala nini okoma ko sala nini tout ça donc courant il est wana donc yangonde donc Papa Wemba zaki mutu na yebi depuis que ça depuis to abana mike donc relation zaki ndenge wana
Après, tu comme que c'est fréquenté, je me crois bien albino, azana besoin mon ngai. Namonié, tout ça les missions moko boé, ezaki association moko pour la lutte contre le sida. Tout ça qu'a interview naé, na ilon amana bouté, c'est en 2009 et avant cela, 2 ans auparavant, on ne se quittait plus avec Papa Wemba. Chaque fois qu'il venait en France, il m'appelait pour savoir comment j'allais, comment la famille, tout ça. Bon, on appelle, tout comme qu'on s'intéressait, tout comme qu'on s'est fréquenté. Si na komi kumona que Papa Wemba façon alinga kakolata, ezaki ndenge façon zo linga santé nae. Donc Papa Wemba qu'on voyait propre, toujours bien habillé, azaki na souci pour la santé nae. Et moi comme j'étais dans le domaine, à comme qu'on s'intéressait, à un cardiologue, à un urologue, à un médecin généraliste. Donc c'est ainsi que relation à Bisso Penza et Bandokola, Ti Boye a désigné personne de confiance naïe. Personne de confiance. Personne de confiance. C'est ça le terme moko bisoto meseni nangote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est vrai, mon confiant na lingala, mais c'est quoi ça, nandinga médical? La personne de confiance dans le médical est la loi et bimi en France en 2002. Donc, loi on est bimi pour protéger les droits des malades. Parce que il y a certains dons. Pour être personne de confiance, déjà il faut désigner un malade. Avant hospitalisation, tout ça un formulaire, formulaire il y a les bosses qui mutu ngai naza malade, na désigné par exemple que désormais sur une maladie. Ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas eu sous-souté, ou bien ceux qui n'ont pas eu sous décision, personne de confiance dans l'aïe, ne m'ont pas médecin. Moi cité de côté, tatate. Non, personne de confiance est cause à la moi cité de côté, et ça personne pensa malade à désigner à cause de la proche, à cause de la amie, à cause de la médecin traitant. Des lois et lobby que Moutouana à cause des donc en France depuis 2002. Avant hospitalisation, tu as un formulaire autopé sakabat. Malade à l'occurrence, ou ya kokoma que personne n'a désigné, personne n'a confiance, yé. Et puis personne n'a confiance, il faut dire. Il faut dire que oui, n'a dit que la personne de confiance a signé, ba coordonnées nao, ba téléphone nous sur dans mon hôpital. Aux années qui porte-parole. Voilà. Donc personne de confiance a qui porte-parole, a un intermédiaire entre la famille et la malade. Et puis ceux qui sont malades, à cause de personne de confiance, mais à cause de la décision de la place. C'est ainsi que tu as na César Ngadi Kotala yo. Donc tu es pinda na isika ya mutu oyo akoki kolobelela. Or mutango azali susute. Papa Wemba atiki biso. Papa Wemba akei. D'abord sentiment na yo kaka na disparition ya mutu oyo penda yonde uzalaki la personne ya confiance na mu confiant na ye. Donc disparition à Papa Wemba nazo mwana on est indoto nazo ndimate po Papa Wemba ndena ebisi bino ne bandeli Papa Wemba alingaki centaine mingi ngai nazo loba wana en tant que personne de confiance c'est que on m'a comme nazo loba na poto tozani na kisasa te beaucoup vérifier les leçons beaucoup na hôpital place Papa Wemba a era saleki crise na ya paludisme beaucoup mona comme na ngana kati les leçons botuni maman Rosa maman na biso Amazon na bana na bango nyonso na kali avandi awa bakoyebisa bino balobi na hôpital so nga na ye na tongo staff et salami staff ezali transmission par exemple na tongo entre équipe ezaki na butu na équipe oye na tongo kozwa mosala na staff wana soki esili ngai nde bakoyebisa ndenge ni Papa Wemba alalaki ndenge nini évolution ezali et puis ngai nde nakomema nouvelle et pas la famille. C'est ça la personne de confiance. N'a pas examen, avant pas de décision, avant médecin de décision. Donc n'a pas consultation, nazali habilité nazala toujours n'a Papa Wemba. C'est ça la confiance. Ok, donc Jean-Paul, nakanisi batuazo landabiso na rdcongoinfo.fr na émission Vérité Podele. Donc comme émission lobby Vérité Podele. Jean-Paul, on va aller droit au but. Biso tozali a toujours représenté bateau batala rabiso lelo bazana occasion te ya reposer ba question. Après liwa ya Papa Wemba makambo lobabi ebele.
sikoyo tolingi toyeba yo ozali personne de confiance donc ozalaki na bamédecin na ye ntango azwaki maladi awa. Est-ce que papa Wemba ndenge azongaki wana azalaki bien portant ou bien azalaki na maladi mususu oyo ebombamaki oyo elobamaki epa bato te totindi yo te ke o révéler secret médical, mais est-ce que papa Wemba azalaki en bonne santé oyo akokaki kozonga na ye na Afrique? Merci Ndeko César Gadi. C'est dommage puisque eza émission n'a pas de musique musikate, mais j'aimerais bien revenir sur le fait. Papa Wemba est arrivé en France au mois de janvier. Papa Wemba souffrait d'une sciatique. Bazobenga na kisasa. Azo ibsanga le bazo sale na lingala sciatique toko bengango nini à peu près. Très bien. Na lingala sciatique eza douleur moko o ezo sala à partir à Congo, à partir à dos, ezo kita na fesse, eza ko irradier ti na lokolo. Eza passe makasi. Douleur et passe. Mais douleur wana eza dû à quoi? Eza dû à compression et à nerf. O babengi nerf sciatique, il y a monde ezo sala passe. Donc Papa Wemba na Kinshasa basale ba massage pour la douleur sciatique na mois de janvier. Papa Wemba a bengi ti ayawa, ngai mutu nazoli Papa Wemba rendez-vous en tant que personne de confiance na ye, banakala nazoli Papa Wemba rendez-vous et pas un médecin généraliste. Tokei et pas un médecin généraliste. Médecin généraliste a prescrit ndenge zalaga après consultation atali à l'obino et sciatique moka makasité, mais comme douleur est ko réveiller na butu, il faut traitement. À prescrire comme d'habitude anti-inflammatoire pour diminuer l'inflammation au niveau des racines qui est inflammé, à comélier bantalgique paracétamol et puis à comélier myolaxant pour détendre banine. Au bout de 3 jours, papa Mbabenga le bino jamba, ça va, nazo kalsus pas cité au bout de 3 jours. Alors, problème psycho ezali albi, il faut namona ORL. Pour oyebi que papa Wemba to na cabinet moko pemena wa cabinet médical eza na allergo pour na allergie na ORL. Na zuelier rendez-vous et pas docteur Vidal. Docteur Vidal d'ailleurs, maman Amazon à partir ya Abidjan a benginga tuni papa jamba est-ce que moni au bengi oyebi si docteur Vidal que papa Wemba kufi na bengi docteur Vidal. Ce qui n'a le micro c'est parce qu'elle m'a permis, elle m'a autorisé de citer son nom. Donc Madame Vidal a regretté Mingipo. C'est Madame Vidal qui a découvert dans la salle d'attente que papa Wemba frissonnait, il tremblait. Alors lui, mais Yozo Zelana consulté, mais Ozo Lingabotine, comme dans le cabinet médical, la température, il montait à 39 déjà, 39 degrés. Dans 39, il y a température. Une demi-heure après, papa Wemba commis à 40. Maman on a Vidal, on a oebi, on a parcours de soins. Il y a papa depuis janvier il est là. Donc à commis lettre, à Tindi papa en urgence, il y a hôpital à Vicenne. Donc monsieur Jean-Paul Moni Makambo tozoloba et vous avez vraiment suivi. Donc il faut battre pour une bonne compréhension. Ozoloba ezali dernier séjour au papa Wemba yakiawa. Oui, voilà. Nazoloba dernier séjour au papa Wemba yakiawa depuis janvier ti boyatiki biso. Mais tout en sachant que c'est un monsieur qui suivait, qui aimait sa santé comme il aime les habits. C'est-à-dire que papa Wemba s'est renseigné na nyon sur ma santé. Bon, pour revenir à Madame Vidal a commis lettre à lobby, adressé lettre na urgence à Vicenne. Papa m'a commis à Vicenne, moni balbino, tremblement, friction, température 40, bazaki na plasté. Pour awasiko le fait que papa m'a a outi Afrique, tous un protocole na bopito. C'est-à-dire que muta outi Afrique, ça la température, il faut isoler. Ça c'est dans les protocoles. Il faut isoler. Alors, parce que na urgence déjà, na plasté et puis bazota la babi, chambre à double, bakocha mutu, bazo suspecté pour natango yokuti Afrique, oza na température. Bango bazo mona malaria te, bazo mona chikungunya, bazo mona Ebola, bazo mona Zika. Alors papa a combattu danger pour la santé publique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé une place à l'hôpital André Grégoire, na Montreuil.
bazui smir hein, puisque smir est à samité sami zakaka zakaka voiture et ils ont transporté bateau bas malade mais smir c'est soins médical d'urgence donc médecin zanakati il y a kati à hôpital Avicenne Bactini papa na André Grégoire na Montreuil dès qu'ils sont arrivés là-bas il n'y avait pas de chambre d'isolement on l'a mis en réanimation. C'est ainsi que papa s'est retrouvé 3 jours en réanimation. En réanimation, mais donc au réanimation générale quoi. Ils étaient que cardiaque mais réanimation. Il était na coma nenge et panzanaki. Justement. Yaoundé eza pasi mingi bande ko ngai po so inazoka bongo ata entourage à papa Wemba ça fait mal. Papa Wemba n'a jamais été dans le coma. Ça, vraiment, je tiens à le préciser. Papa Wemba n'a jamais été dans le coma pendant son dernier séjour, au mois de janvier. Papa Wemba a été transféré de l'hôpital Avicenne de Bobigny jusqu'à André Grégoire à Montreuil. Nga na moni Papa Wemba na tongo en tant que sa personne de confiance. Papa Wemba zaki na coma te. Donc, a sali 3 jours na réanimation puisque babanaki ku isolé ce sont des protocoles natang wa outi en Afrique il y a le risque de Zika il y a le chikungunya il y a l'Ebola il y a tout ça ils ont peur ils ont des biso to bangaka ils ont un protocole moko ezali siko ke so muta outi na ba pays musu na kotanga te il faut tout ça là et donc tout ça les contrôles même il y a celle potoye basoka zana ba o ba benga BMR c'est-à-dire bactéries multirésistantes c'est ce qu'on cherche maintenant. Donc, papa qui est na kawana. 3 jours passés, il s'est trouvé qu'il s'avérait que c'était le paludisme. Comme ils acquis traitement en intraveineuse. Couramment malaria. Et puis, au bout de 3 jours, l'ongoli papa en réanimation, il est monté au premier étage, la médecine interne. On a dit parcours normal pendant les 7 jours. A Ipsi Bango Kabanoko a douleur am Congo. Basali IRM. A Ipsi Bango le bino, azana problème ya ORL poisana mioyo souvent azana mioyo. Babengi problème babengi ORL. Bon voilà. Et puis batunier comment mode no avio vivakande nini. A Ipsi Bango le bino, ngana zangana suivi nanga et pas cardiologue, docteur Karila que j'ai appelé d'ailleurs avant-hier. Docteur Karila Bateau Bazana hôpital nord parisien c'est un grand cardiologue qui voit papa Wemba tous les ans. Ndenge nazolo bano boye nazana babilo ka papa Wemba nyoso. Nazana ECG nae électrocardiogramme, nazana échographie cardiaque nae normal. Nazana nana monsieur Bidalier, docteur Bidalier, chirurgien urologue. Oui, alandra papa Wemba, nazana dernier examen ya PCA ya papa Wemba. Donc PCA ezanini tout ça, au moins mobile sur 45 ans. À partir de 45 ans, il faut balancer la contrôle et à PCA pour otala ceux qui ont un risque à cancer à prostate. À partir de 45 ans. PCA normal les ans inférieurs à 4. Mais il y a de 4 à 10. Papa Mbazaki non. Alors, une fois que c'est fini, pour Naïb c'est toujours que Makambo toujours à la télévision, ça fait mal. Vraiment, c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui ces engagés Jean-Paul, avant de commencer à Makamba, tu as confirmé que papa Wemba est une personne de confiance, que papa Wemba est malade, mais papa Wemba qui est repos, atika, musique pour un certain temps, donc APEMA. Mais papa Wemba a respecté quitter médecin denga yepsaki. Est-ce que yo ko confirmer ce repos en gon dengue César Ngati azolo ba qui na ko kiko kota muke na mozindo donc sur tous les plans, c'est-à-dire abomoto ko pema penda ko bosana ba makamususu. Na kansi ba comprendre ilunga mona buta lingolo. Oui, merci. Par rapport à repos, nazana prescription ya suka ya papa Wemba. C'est ça, la dernière prescription médicale, il y a Papa Wemba. Alors, ça date du 5 février 2016. Chongo Wemba Dio, hôpital Grégoire, André Grégoire. Et le Biboy. Papa Wemba sali 10 jours en hôpital. Malaria ici. Sciatique, douleur, azakinango ici. Bapessier, au babengaka, traitement d'entretien. Bantalgique, Doliprane, Banini, que si douleur, calmant, Omélie 2, tout ça. C'est fini. Docteur a payé rendez-vous le but pour la contrôle, tout le monde en a, dernière semaine, il y a mois, il y a mars. C'est moi qui l'accompagne.
J'ai accompagné Papa Wemba chez l'orthopédiste, le professeur à Avicenne. Et je me rappelle, Nazan a anecdote Mogo Boyepo, tu vas dire 2 heures dans la salle d'attente, tu es là, chirurgien, il y a chirurgien comme on a vu sur côté pour accident, Mogo et les gars qui a voie publique, chirurgien coopéré, tu vas il n'a pas 2 heures. Mais Ertomoni, médecin, chirurgien, Atali, comment on ça là, DVD. On m'a dit sur ça, IRM, to scanner, ça DVD. Docteur a eu DVD à Tchénanini, a talé à lui, mais inflammation est fondre. Donc, c'est dû au repos. Depuis le mois de janvier, le mois de mars, au repos, il n'y a plus rien. Donc, il y a une consultation. Il y a orthopédiste à mon côté. Et puis, il est impressionnant qui est papa, malade, pantalon, moi, mon aîné. Alors, tu pantalon monene, au début, il est toujours élégant. Bon, si le pantalon va commis, papa Wemba ou Riboso. Jean Mazantom. Il n'a bien monté. Alors, tu pantalon va monene, bon, on va commis papa Wemba awa, Nassima va commis notre père. Si le chirurgien a été étonné, mais vous faites quoi dans la vie, monsieur? Papa Wemba dit, je suis chanteur. Abi chanteur. Abi oui, on a eu chirurgien, non. Il s'appelle Papa Wemba, il a comme une scène, il a grande vedette qui a beaucoup d'habitude. Au lieu que chirurgien, moi ce n'est pas un chirurgien quand à l'hôpital Bobigny, j'ai un monsieur là, Papa Wemba, voilà. Donc, Ezara qui donc, maman Moko, il y a 5 mois. Chirurgien, on a lobby, il n'y a rien. Donc, si on a André Grégoire, la médecine, et pas chef à service, on a à Talibiso à lobby, toutes les semaines, Banda Papa Wemba, 10 jours à Bimaki, tous les mercredis, à la prise de sang pour Atala, ceux qui malaria et au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est bon, au cookie qu'on reprend l'activité. Ce que je dis là, il n'y a jamais eu ni au Balbaka contre avis médical que Papa Wemba a boyi conseil à médecin. Jamais. Il n'y a aucune télévision, bateau toujours kanisa bateau baza fiable. Bazolo ba makambo vraiment énormité, bêtise que Papa Wemba est resté 1 semaine dans le coma et Papa Wemba avait l'interdiction de 6 mois à ça la concerter vraiment ils assomment pour le tango à l'équipe étape nyonso utikoloba, c'est-à-dire et la kisi que ayoki bien. Oui. Est-ce que entre moment wana hein Jamba Jean-Paul, est-ce que conseil ya kopema ezala ki valable toté denga zonga kina kini nayo mu confia na yo ibaki azaki na ba contrat au pesa qui est olini loba polele ponde vraiment mozindo à émission. Merci. Eza polele la koko c'est la benel kamote. Papa Wemba Erazaki na réanimation les 3 premiers jours, il avait un contrat à Brazzaville. Un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le médecin, on lui a dit non, vous annulez tout. Mais là, c'était au mois de février. Mais le monsieur est resté du mois de janvier, février jusqu'au 15 mars à la maison. J'étais avec Papa Wemba tous les week-ends ici. Tous les week-ends, j'étais avec Papa Wemba là. Tous les matchs avec mon fils Toko, on a regardé avec Papa Wemba. Match, c'est pas les gars. À respecter, par exemple, conseil, 1 mois plein. Or, pendant les premiers 15 jours, il faut voir un pour aux ans prise de sang. Contrainte, moi, que Zaki Wana, n'a quel souci là-bas, va piquer ngaï. N'a quel souci là-bas, va piquer ngaï. Et donc, contrainte, mais le reste du temps, est assis si contrôle Wana. À Braza, pour l'invitation, mon papa, ça qui est la dernière semaine du mois de mars à Zongi. Dès que je suis médecin, je suis André Grégoire, la médecine, et puis chirurgien orthopédiste, pour la sciatique. Comme ils ont quitté, à tout niveau, papa, il m'a santé. À tout niveau, c'est fini. Et là, comment tu as Madame Vidal, oyo, allergologue. Oui, il y a des conseils à l'hôpital. Comment ça, l'allergie à pollen? Pour ça, la quitte. Oui, il y a des tests, il y a des non. À ça, l'allergie à pollen, il y a des si il y a un traitement d'allergie, il y a une désensibilisation. Alors, il fallait prendre le temps
Et à même 15 jours pour passer la désensibilisation. C'était ça. Mais il n'avait pas de problème. Ok, monsieur Jean-Paul Kaoudi, au lobby Toyoki qui donc Azaki bien. Azaki Makambute qui ndoy tozoka qui fallait paiement atika musique donc pour nayo tozo préciser bien vous allez personne de confiance au yeba qui carnet de santé il y a Papa Wemba. Mais comment okuiko expliquer muto azali na ba signe cardiaque té akweya sur scène ti lelo atika biso. Explication les années. Oebi expliquer eza pasi au monika biso toza ba croyant to ba chrétien kaka ne balobaka nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka mais liwa ya Papa Wemba na yebisio même ye moko docteur Karila cardiologue na kamwe ba hypothèse ezebele il n'était pas cardiaque aki na problème cardiaque puisque ECG na ezali échographie naïe cardiaque ezali monsieur comment il s'appelle docteur Kagila n'est pas loin beaucoup hôpital nord parisien beaucoup de monde il pleure puisqu'il était fanatique de Papa Wemba. Donc comment expliquer cela? Voilà, c'est ça. Comment expliquer cela? Bah hypothèse est-ce que en tombant à Sali au Balbaka rupture anévrisme pour ils ont mort subite. Donc, lingala facile. Anévrisme. Donc, rupture anévrisme. Donc, au moins, tozana ba vaisseau, misisa na biso, ba vaisseau, ba veine, tout ça, ils allaient tout droit. Mais, toko zalawa, to perd de parallélisme. C'est-à-dire, au lieu de tout droit, et ça n'est pas quoi pompi. Et ça n'est voilà, et ça n'est moi des formations mon coboy. Il y a un débat bengi anévrisme. Si quoi à tout moment et ko katama. Wana mutako kufa directement. C'est une hypothèse. Mais na minute na ko ibinote po ni na acte d'essai papa matoyebe le comité ni médecin a constaté le wada etoyebe le comité. Mais na ngana ibisaka ba ndeko na biso congolais boyebake mort nyonso liwa nyonso et soukara na arrêt cardiaque et respiratoire. Ça ne veut rien dire. Toute mort est sous arrêt cardio-respiratoire. Ça ne veut rien dire. Donc il faut nettoyer, il fallait nettoyer. Et là, on a une médecin constaté à Moni. Ningana ndeko nanga César Ngadi na bilili oyo elakisamaki peut-être mami Leila alakisi lisusu lelo ezali na scène ayembaki banzembo misato na ya minei nde malaise wana subitement esalami mais na ba geste moko boye suspect micro etc na ebité soki César permettre sikoyo peut-être commentaire yaye muke et puis total a sikoyo na côté à Kalidjogo. Ok, tout à fait. Tozomona oyebi kaka ngai eloko nazo reprocher ka bande kona biso surtout bande kona biso ya presse ya Kinshasa o tozoka bazolo ba makambo sans vérification. Un journaliste doit aller toujours koluka recherche koluka information na source. Ndeng RD Congo le sali. Tout à fait. Et loko bozo sala yango ngana sepeli na ningaki te mais ce qui ndimi ko répondre na bino c'est pour rétablir la vérité. Que nous ce zolo bama pona problème pona coma c'est faux. O zolo bama ke problème bazaki une interdiction ya ko se produire na scène c'est faux. Mais oh c'est quoi les cantines na scène oh babili les ola qui samawana comportement ya scène na micro akweya physiquement selon bino na miso na bino ya batu ya spécialiste ya santé ayemba ki mingite potoloba et à un moment donné à s'épuisaki hein bon et le quoi micro balobi toloba yango polele balobi poison na micro est-ce que moyen côté à micro botier et loko moko ekoboma mutu kaka ye moko batu nzinga te. Mais oyebi polele no bolobi biso tout ozo mituna yeba qu'est-ce que c'est o balobaka hypothèse questionnement ezebele to comme on appelle mutu akocha eloko diffuseur na gacha nini to ebité mais comme tozaki sur place te mais c'est vrai biso tout ozo soupçonner makambo pour vraiment bande konanga Papa Wemba ko kufa boité c'est pas possible.
papa Wemba koko fabriqué pour ce botala ta bilan biologique, ba paramètres nous sur papa Wemba correct. C'est un monsieur qui n'a pas le sucre dans le sang, ni na diabète, ni na cholestérol de besoin monewana. Barre na ezo fonctionner kitoko, mutu nezo fonctionner kitoko. Aza mutu moko donc son ami est pas spécialiste. C'est rare, c'est l'une des rares personnes où on a monaka aza que visité après sa spécialiste 70 €. Alors, la personne de confiance, c'est ça, nos téléspectateurs. Il y a quand même quelque chose, Batuebele, Bayokaki, Yopé, la personne de confiance, Oyokaki, na média, Papa Wemba et Kumani, Aloba Polele que Asuetaka, un jour, Akufa na scène, na Musala Oyo, Alingaka. Asuetaka amonaka lokola eloko na soki esalami akoyoka bien lokola esalami. Est-ce que makanisi na yo kozongela kuna te mpona comprendre que quelle que soit la circonstance oyo eza troubler opinion, mais c'est arrivé comme il avait souhaité et que un point un trait, bon, tu regrettais pas, il fallait quand même tout continuer naïe, mais c'est fini, c'était ce qu'il avait voulu. Est-ce qu'on ne peut pas respecter sa volonté? Homme de confiance, la personne de confiance, le ban on a place, polele. Ben, souhait au Monica ka ndenge bato balobaka, aza artiste, aza neti soda kufa kana front. Papa Wemba aninga kufa nani, mais ezalaki une intention na été. C'est un monsieur qui aimait la vie. Il aimait la vie, ce monsieur. Il a quand même dit qu'il aimait la vie, il a souhaité mourir comme ça. Mourir, mais pas aujourd'hui. Mais à toi, est-ce qu'il a déjà dit aussi ça? C'est qu'il a dit ça dans les... Moi, il m'a dit... En tant que la personne qui a confiance. Moi, il m'a dit plusieurs fois que son souhait, c'était de réaliser les 10 derniers albums, comme l'a fait Taboulay, avec les anciens. Voilà, c'est ça. Au moment où et cause à la contradictoire, Papa Wemba a toujours voulu, il a dit à ses 70 ans, il s'est projeté toujours en avenir. Que, moi, à 70 ans, donc ça là-bas, succès dans l'année sur la ni table à ça là. Pour idole naé, modèle naé, ça a toujours été vieux Taboulay. Ok, donc d'ailleurs moi aussi j'en étais au courant. D'ailleurs on a Jean-Paul Tobi qui il faut te produire en gros. Mais Jean-Paul, avant tout ça, la pause pour tout passer na madame Alobamo, na Kalidjogo, question quand on a Jean-Paul yo ozali na domaine médical, est-ce que mutu akokoza la kaka en bonne santé akwe ya boya kufa karabouy na scène kaka donc alakisi ata ba signe moroté à faiblesse ba moko akwe akufi. Est-ce que yo moko pozo comprendre té? Est-ce que donc ndenge yo zo comprendre té oko senga té que yo za personne de confiance ata autopsie salama? César, oui, question à les amours passés. Premièrement, Moutako Tambola Bakufi, oui. Et comment on a tous les jours là, putain. Nga dernièrement, qui na collègue Moko, aye, Azum Sana Tongo. Donc c'était de 7h à 15h. À 14h, je me sens pas bien. Je me sens en train de partir. Les temps comme on à Koufi. Rupture d'anévrisme. Ça peut arriver. Mais à Santa qui avant. Ce qui n'est pas le cas avec Papa. Oui, voilà. Mais au moins, vraiment, c'est trop délicat pour Nazak se placer. Na la commentaire. Vraiment. Na boyi et à l'interpréter de Moussous. Mon problème est là. Mais ngana sonama obi ngai eloko esalinga bon esalinga pasi mais makambo nazosala lelo mama Rosa mama na biso Amazon ayebiango po mutu aliboso abengera komi na Abidjan ezanga abengi nga poser nga question moko na kolela abi papa jamba oyebisanga ke tozo contrôler kama kama malaria na papa donc papa zaki malade musuzo bombela ngai esalinga pasi mingi na bité mama papa zaki malade te. Papa Zaki maladie, papa était bien portant, comme il a toujours été. Azaki bien portant, à partir de Kinshasa, le monsieur m'appelait pour prendre rendez-vous, à changer lunettes Mikolo, donc il est à ophtalmo, à changer lunettes à non, vision de Kitimuke, Bakisabwe, Ache. Donc Azaki Mutumoko, Nazo Ibsabino encore, je me répète, Ndenga Ninga Ekolata, Ndenga Ninga qui centenaire. Ok, donc chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons marquer une courte pause. Restez connectés sur RD Congo Info. A tout de suite. Les tontons, les tontines,
biso nyonso toyebi ke tozala mposa tozala banews bainformation ya mboka, que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville to ezala Angola na Luanda, tolinga toyeba makambo nini ezosalema na mboka. Mayele wana epesami kompani se moko Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live ya mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino. Babi tokosuka wana te ka live ya mboka te, mais tobakisi pe makambo ezosala na mokili mobimba oyo eza ya bana mboka, dans la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Na Sepela TV bokosepesama, na Sepela TV boza réponse. Maintenant que boyebi eloko nini Sepela TV ezali, ne tardez pas trop longtemps. Bon contactez biso lelo, comme ça beaucoup à la décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la biso ezo continuer, tellement de Sepela qui n'a mingi, 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est sa papa, papa, c'est sa maman, bana, aussi c'est sa boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuit abonnement. Du nouveau dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc Bouya Billy. In Memoriam, notre mission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngati sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, présenté par le grand prêtre César Ngati. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngati sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info. Bienvenue sur RD Congo Info pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces spots publicitaires. Donc nous sommes dans l'émission Vérité Polele sans tricage. Aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec mon confrère Ilunga Monabouté. Tozali na personne de confiance, il y a Papa Wemba, Tozali ko tuna ye mituna na kanisi ndenge mino boko bozali kolanda ba point d'interrogation na bino oyo ezalaki sur mort ya Papa Wemba. Bokomi kozonango ba eyano. Donc sikoyo tokoleka na Madame Jean-Paul Djambazali na biso parce que yepe abandai kozala tango Papa Wemba azali koya tozali pe nandeko ya Papa Wemba azali awa kolinga pondu ya mama oyo makasi pondu ya mama Jamba. Donc jese na donc sikoyo toyoka Mama Jamba ou balobi ke papa bande golia jese awa na nini apesa biso sekele pe apesa pe maloba oyo azali nango parce que batu nyoso tu bomoni mokili bimba ndenge bazali na mawa na disparition ya papa. Vraiment napesa mbote na batu nyoso surtout na mama Amazon na bana nyoso ndenge nazali nazoyoka image nazoyoka mungongo na ezozongela ngana matoi na ezorezoner ngai tout le temps ya papa ayena bana avandisi biso na mesa alobi toza famille abi ce n'est pas pour rien na mimi bana ngana ndako na bino c'est parce que toza famille vraiment ezosala pasi mingi soki tozotanga kombo ya Papa Wemba c'est comme si azana biso c'est comme si akete atiki biso mais nazosenga kaka na mama na bana na batu nyonso famille mobimba douleur wana eza kaka nzambe nde ayaka
kosalisa kokonsole ye nde aza nzambe ya baorphelin ya baveuve mama ozala kaka na makasi ozala na courage makasi vraiment mpona kokoka kobomba libota na yo eza mpasi mingi mama i papa Wemba ngai na bacollègue na ngai bikolo mosusu bazobenga vraiment eza mpasi mingi mama courage na bacongolais na biso nyonso tu nzambe azala na biso kaka tosengela eke na mwa malamu azaki nango na mokili nzambe ayamba ye. Merci maman. C'est micro na mutu baza pembeni na yo ye pesa na famille ndenge azali wana a se présenter nano na ye moko za mbala ya liboso a se confier na ba média azaka buto benga ya ombre héros dans l'ombre. Alors pour la première fois Kali Diogo Loba Toyoka. En tout cas bon je remercie quand même toute la communauté congolaise dans le monde entier. Place Bozali ngana mwana molokai na mwana molokai oyo bato bayebi nga na Kisasa nazalaki kobeta bashite na nga na 20 mai na papa Fioti nakoli na maboko ya papa Wemba ti lelo na ndenge akei. Donc je suis le seul oyo avandi plus de 20 ans na ndako moko bana na ye na poto ngamu nazaka na bango. Il n'y a pas de 2 heures là, il y a Junior qui vient d'arriver dans Mboka Vandana Rennes. Il va prendre l'avion dans les 24 heures pour Akendene Bemba Papa Naye. Nga nazalaki de la partie, nazalaki dans l'avion, oyo batu bakitaki na Abidjan. Passeport na nga yangoyo, na visa ya Côte d'Ivoire, na bana. Visa na nga yangoyo, pour ba polémique ezobimaki. Nazaki na liste te nazaki soki na problème na justice visa ya Côte d'Ivoire yango ambassadeur il m'a donné dans sa propre main. Nazaki na problème moko ba autoriser nga na koko voyager mais na minute oyo toza na date to komi lelo vendredi na butu lobby bato ambassade ba kozwa passeport na nga ponga naza demandeur d'asile nzamba kosala ke na ozana bino lundi na kin pona kunda vie na ngai bino na monde entier. Ngana mona molokai toza na slogan na biso tolobaka kutu rien totelemaki kaka soki lelo nazoloba parce que nasengaki na bavie sacré bavie losikia bavie ebele mpona loba nga nalobaka te na poto na camarade te bacamarade nyonso bazalaki batraître ils venaient chez mon vieux mpo bazwa mabanga na bango babwakaka bango bazwaka bambongo bakende osala makambo na bango après bazalaka contre papa. Il m'a laissé orphelin je sais même pas Maroza nenga zana Kishasa atindelinga mbongo na futa batike na landa ye na Abidjan na kokite famille nanga onde nazali awa na tikali na bana Junior azoya lobi après demain Victoire nazana ye na otikala na ye na mbali na Romi famille mobimba ya mère Amazon bango nyonso bazana na Vincennes et pas ya Mantsunga leke ba mère Amazon ya suka. Toute la famille, papa Bibi, Crézance, bana nyonso ya famille ya mère Amazon, bango nyonso baza na famille et papa noko nayi. Ngai nde naza awa nazo senga kana bana molokai, bana vivate. Papa Wemba aza musicien, mais aza chef coutumier na viso ya village molokai. Bana viva baza partout dans le monde, mais bana molokai toza mingite, toza lokola dans la Bible on dit que Nzamba zakoloba, Jésus zakoloba ki sur cette pierre je bâtirai mon église. Ngai nazali lokola pierre na viva la musique. Sur Kalidio on parle de viva la musique. Na sepeli na César ngadi na ilunga mwana bouté. C'est la première fois que je parle à la télé. Je parle parce qu'à cause que papa a koufi. A tikingai comme orphelin. Mais Nzambe oyo to sambela kasokaza ya solo oyo ezobima de gauche à droite non on n'est pas là papa sengaki na ngai nazalaka tozalaka ini na bana na mwasi na ye nazosenga na Nzambe oyo nyonso koleka na Kisasa eleka na bosolo Kiliba ya Jackie Marie France Bouboul Kukuna Sidney Poitier Alaya batu oyo nga na yebi na bandeko na bano papa présentanga na vie oyo koya sima je suis pas là moi je suis na bato papa la kisanga oyo alakisanga mwana tutu
alakisanga mwana signorina alakisanga kukuna nayebi mutu mosusu te nayebi kaka Masagi Sharufa na ndenge toza kokola na Kishasa vato ya na poto mais mère Amazon ndenge azana ye mutu akolisinga tina ajo na komi nango lelo c'est comme ma maman, elle me laisse tout, elle me donne tout. Papa m'a jamais dit de voler ou d'aller chercher, c'est papa qui s'occupait de moi. Moi aussi je suis orphelin de ma mère, mais c'est papa qui gérait toute ma vie ici en Europe. Ndenge zala kaka oye ko lobama lobi et lobama. Mais oya yebinga yebike je suis là, je pleure. Je pleure mon vie. Écoutez ma bien. Nzambe abatela. Merci trop. Na remercie kaka bato soutenir ngai. Awana kacha Paris. Koko mbala fumo wa Japon. Na mwasi na Emaya. Na Magabi Makuta. Na Shina Makuta. Oui, tikali. Donc merci Nzambe. Merci. Wemba Zalaki tata banebele. Alors dans polele parce que toye koluka polele Kalidjogo témoignage nino ko pesa est-ce que ebaki bana nyonso parce que na yoki tout à l'heure on dirait ozaye koloba ngana tangika ba wana mais bana bazaki ebele Kalidjogo na tango moto akufi mais tango bozaki né vivant jamais mon vieux n'a jamais révélé sa vie en me parlant de sa vie de l'extérieur. Moi avec papa c'était une amitié avec son petit frère et son grand frère. Donc papa na vanda na yete yebisanga ke nazana mwana boye nazana mwana boye. Bana oyo papa la kisangai eza bana botina Amazon le Zolo qui est ma grande sœur, ma mère. Papa la kisanga bana libo abota boité. Ala kisangai Kadi, ala kisangai Junior, ala kisanga Jo wana kutuzana kisasa bana bazobota manami sunangai. À part Elana Orphée ba bota mina poto Victoire ba ngoto ba bota mina Afrique. Na bana oyo soki oyo ngana mona libanda ezali Sydney Poitiers. Ala ya mona tutu Sydney za mona ya signorina. Kukuna azana Belgique na mama na ye. Na yebi na bana musute parce que na kenda vacances na papa na moi si na ye na bana na ndako Kukuna. C'est la fille de papa. Donc koko akoma koyemba kutu Ntsona ngai pona polémique te na lingi kokota na ba oye ko biya lobité o boy c'est mon vieux nazo respecter ndenga ki bato ba yebinga ba na kacha Paris awa jamais la vanda na bango na beta lisolo papa za na mwana na gauche papa wana ezali ki congolais ngai na koli na culture moko na famille yanga kutu papa na nga botanga la kisanga te kotonga mutu koloba mabe ya mutu na koli na bile ya mama Amazon na koli na kule musuba to bayebi bamona nga musu na olata neti ba mposo na lati oyo papa mutu apesa ngai parce que eza ba mposo na koko somba ngote ba comme des garçons papa linga te na za salite ponga na ta ya forme a kopesa nga tout na sengaka oya ko loba lobi oya ndenge ya yebeli aloba na ndenge ya yebeli biso alobaki na nga tozala ini je suis ini avec ses enfants jusqu'à ma mort où yawana na ndako jamba docteur na mama bayambi biso po ndako ta biso toyaka yango oyo yango na pesi congolais nyonso mbote bolela papa na dignité tokundi pe na dignité. Merci. Donc comme vous l'avez remarqué ils a facilité ata pona biso o tozo présenter émission mais bon tozo sala nyonso tout kaka na cadre ya professionnalisme poto la ça ba sentiment ya mawa oyo tozali na yango te. Donc vraiment ils a pas si pona biso nyonso tout ilunga mona bouté ngai natikali na posa ya eloko moko développement ya programme ndenge ezali kokende par rapport ya ba autorité que ba média na ndenge ekomi kilikili liberté d'expression etinda biso na bisika oyo esengeli te na moment oyo il faut kotosa oyo Wemba
à la kaki, c'est-à-dire c'était un vrai patriote, un nationaliste. Nalingi Kaouji Diamba, alobelelana na esika wana. Est-ce que batoningi bazali ko se poser question à koyeba yo mu confia? Est-ce que Wemba azalaki na nationalité française? Merci. Oyebi ezane sengo kolobake papa Wemba tia azalaki wana beaucoup ko oyeba te. Beaucoup vana na papa Wemba un mois awa. Mais jour papa Wemba zozonga mboka ne Kisasa. Papa Wemba il était comme un poisson dans l'eau. Azaki ne sengo mususu. Papa Wemba va proposer nationalité française. Je me rappelle bien, papa Wemba lui non, moi j'ai un passeport congolais. Fierté na yamona. Donc azaki na carte ne ya poto ya solo, na carte ne ya résident na France il y a 10 ans. Wana azaki na partout. Mais eloko manako l'exceliboso, il a passeport na congolais. Donc azaki pesa nationaliste moko, mais c'est un africain quoi. Nationaliste pour les congolais mais alinga qui continue na makasi. Donc ce qui moi conseil ezali à couper sa bandeko papa Wemba azalaki fier ya kozala congolais et en même temps africain. Po to banako kelina bisika mususu azobosana. Ana carte à 10 ans, mazobosana azobisa passeport congolais na mete papa oza na France. Wa résident, on n'a pas fait moi carte à 10 ans en France. Donc c'était vraiment un nationaliste. Donc nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Donc pour Monique, ils a passé pesa et à Kolobela papa Wemba parce que bisogno surtout tous allez comme on dirait azali kana biso azana voyage à Kozonga. Donc je vous apprends aussi que les lots tous allez vendredi. Donc ngai pe naza okende dimanche na Kinshasa pour na ko assister na enterrement et à papa Wemba. Donc nakanisi na ko passer micro na Ilunga mona bouté pour à ça la conclusion et émission pour na ngai nasukisa. Vérité polele, vérité vraiment na état na yango pur, yango epesami na maye oyo il fallait toyeba pour papa Wemba parce que liwa na ye justement et pesi ba question ebele au-delà même il y a prophétie à ça là. Donc conclusion ezali était papa Wemba na ndenge aketaki na front il était en bonne santé sauf que destin nani akoki koyeba yango nzambe moko yebi. Et lui-même quand il parlait de son souhait ya kokufa un jour na scène ayebaki ni esika ayebaki ni mokolo ni mbula ni na bututo na boyi ayebaki kaka ke ekosalema bongo andimaki asuetaki ezala bongo. Donc na biso bandimi tokoloba na moment wana na instant wana yemei mokeli abendaki pema et puis makambo esili. C'est comme si asali pe eloko yé beaucoup asengaki. Alors biso tokosala ndenge nini? Alors biso bapandisango seza ngadi na baninga nyonso tolingi kimia ezala nationalisme oya teaki tala na scène avant abandaki na ndenge nini na kombo ya nanga na loba eloko ya makasi balobi ekolo ya makasi RDC, la République démocratique du Congo, abotambeti maboko yango wana ba pesier honneur oyo na ba obsèque na ye César Ngati azali ko se déplacer. Ça n'est pas pour rien, c'est parce que ezana motuya non seulement ba ebana ki bazaki encore ba jeune na ba jamba, mais mutuana mokili mobimba et reconnaître ye République démocratique du Congo et reconnaître ye et bongo. Donc il a mokili mosusu si ça n'est pas ça, sinon tout le monde est d'accord. D'accord. Donc, Jean Bakaoudi, conclusion avant de clôturer l'émission. En tout cas, merci. Nga na kosenga kaka conclusion na koloba kaka bandeko toza na bolingo ba congolais totika biloba loba. Totika biloba loba po bozo ebate ba rumeur bozo propager ezo sala passe. Nga j'étais la première victime. Na uka passe ndengwa na bi. La télévision na kama kama papa Wemba resté 10 jours na coma azaki une interdiction il y a 6 mois beaucoup y bandenge ça m'a sidéré. Mais comment batu bakol baba a une énormité à boye. Voilà, conclusion zanini ba ndeko na biso ba congolais bo sala kaneti RD Congo
beaucoup de ressources ou sources. Beaucoup de gens qui ont information place les allées. Bah journaliste investigation bazali awat. Papa Wemba azalaki hospitalisé na André Grégoire. Ils en ont montré. Si vous avez besoin d'information, le lot soboké vous n'a pas compris. Vous allez au service des admissions. Vous dites que voilà telle période on cherche un tel. Pourquoi vous savez non? Beaucoup monde a que non, il n'y a jamais eu question. Papa Wemba n'a jamais été dans coma. Papa Wemba s'est dit qu'à 3 jours. Naria pour la nini cause naïve si bien isolement ou bien isolement technique pour suspicion de la température réseau mata tout ça batala chikungunya batala Ebola tout ça 3 jours après à matin à premier étage de la médecine comme tout nyonso voilà donc ce qui conclusion c'est les aka tous en abonné puis tout tika biloba loba pour obingai en tant à ma qualité de personne de confiance nazana moi fasikila wa bakomi makamnyonso en tant que personne de confiance, pendant l'hospitalisation, il y a papa, après, n'a pas porté plainte. N'a pas porté plainte. N'a pas porté plainte dans le bateau, parce que ça, que pour y avoir la place, papa, parce qu'il n'a pas 10 jours. Ça part de loin. Pour tous les couverts dans la loi. Donc voilà. Nous avons la dernière prescription médicale à papa Wemba. Et puis nous avons une attestation à Souka pour papa Wemba Sali qu'il me désigne comme étant sa personne. Voilà. Yangoyo. Bakomi, désignation de la personne de confiance. Signé par Chongo Mbadio. Le 26 février, Ngapen a signé dans le de la personne de confiance. Voilà. Personne de confiance, non, c'est gratuit. Personne de confiance au Kobo Yapé. Médecin traitant au cause de la paix. Proposer au Kakapo Moutaza la confiance nao, qui va accompagner rendez-vous médicaux, ou accompagner la consultation, et puis aux aider la décision. Sur une opération, sur une voilà. Mais il se trouve que dans le domaine paramédical, donc ma camarade naïbi pour banana na poto na saka ma mususte, il y a un domaine pe papa mba azaki na confiance chaque fois qu'il y avait quelque chose il faut tout nangai comme les domaine nangai. Ici en ce moment-là, aux allèves qui porte parole, Moutaza lui soutient, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, mais maman Rose azawana Moutaza peut confier maman Rose a azawana Amazon. Personne de confiance des appels à Naïti. Maman Amazon va opérer des genoux, pour personne de confiance des appels à Naïti. Avant intervention, avant consultation et anesthésiste, il faut Nazara. Bon, tout ça l'émission, na ces engagés ils ont la bouteille. Et les Kikitoko, bon, ndenge balingaki, tu tuni ba question, j'espère que tu répondre, tu répondre na ba question sur ba poser biso. Et puis, écopé Sabino, et donc on a aussi un apaisement. Et après émission yo apaisement ezala biloba loba ezalate papa Wemba j'espère là où il est à moni que na trahi confiance na été na trahir mémoire na été mais na lobi kaka na rétablir kaka vérité na makambo yo ezorubama donc na kosenga kaka bakundae na ba condition vraiment o ezana ranae pour mututuza kozala nae on dit nul n'est prophète chez lui. Papa Wemba ne tozaki na yawa na ndimaki teke dimension na moni na musala na biso batunyos baleli partout batunyos baleli bazo benga na Kinshasa bazo benga partout vraiment mais bon que la terre de nos ancêtres lui soit douce et donc on avait et vraiment que son âme repose en paix. Jamba, merci. Nandengo yambaki biso lelo na mama Jamba na ndaku nao pona ko dissiper ba zone d'ombre ne surtout zalaki tout autour ya liwa ya papa Wemba ou balobike papa Wemba il fallait apema okyo biso lelo la avec ba preuve que malade silaki ba autorisa qui est azongla musala naye donc na mama kamnyo surtout olobi en tant que personne de confiance j'espère que ba téléspectateurs na ba internautes ba landibiso ba zui ba eyano na mituna na bango nyo surtout ba bandaki ko se poser. Donc derrière la caméra, donc je ne cesserai jamais de le répéter que Tozalina cameraman abiso a titré na RD Congo Info binement bomoni ndenge ba image échangée comme ba image flèche parce que yé comme on a Joe Flèche. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous rencontrer dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vérité pour les centricages. D'ici là,
portez-vous bien et n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. Merci. makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo Alléluia, Alléluia, Toyemi, Alléluia.